Today News esangisi bato nyonso eponite Today News bapastora mboka bayembi ankolo bayembi nyonso tulekana today news. Mwebike Today News ya papa na exaucé Fiston Sadi. Cela veut dire information ya kitoko masolo ya lelo. Soko lingo yoka pena ba news oeza ya partout na kata USA. Ça Today News c'est papa na exaucé. Nakoyemba nakolela ngaye. Nakoyemba nakolela ngaye. Today News Today News esalami mpona bana Congo. Soki olingi ozwa bainformation ya mboka na biso kokende mosika te kobonga mpe nzela te kozape te na remonte na yo yoka Today News deblo ya kolela ye sango malamu bino nyonso boyokai Today News ezali se mpona bino bana Congo. Yoka funkola matoi oyoka Today News information kitoko pour être mieux informé suivez Today News oh yeah yalelo Today News oh yeah oh Today News. Mais bana Paris bana Bruxelles bana Londres bana bazana kati Afrique tozaka na news moko information pe kaka moko Today News eza eloko ezopanda sango na mokili mobima. Cela veut dire place basoka image propre masolo ya leloko yango bomoni El Bouddha aza leloko na kolobela Today News chez papa na exaucé lumière mboka.